ngaso na yoki na baninga te na ba trois batute un jour boyoka fundinga parce que le beti janvier tikali na trop ba peke moura pour beta pour pas finir trop ye non na ebité bon maman tanga ba koma mona na ati bon maman na ebi no te muto okuta na ngoye mtonzo obe na okuta na bi ke na bana mibali apona kita baba mais yo moko ngo bandi obeta janvier akimi donc bato ba finga ngaso na fi mona botama na to balali mama nanga komba zozo benga bato pesa bonka zozo ngo l'accent non nini zozo kolo kilo finga bandu tanza photo nanga ya tennis presque moitié ni on a fait tout le monde dans mon nom j'espère que mon nom. Merci chers internautes, merci de la confiance et de la fidélité au Pessarabiso à travers le monde. Merci d'avoir tout la biso de Shelvi Télévision. Merci d'avoir tout au Talabiso Libanda Moka bel et bien c'est Zini Kumbi l'international autrement dit Papa Veri Veri. Les on a plaisir et internautes. Tu as aimé nous vivette Mayamba Mama Gucci Mbunza Mabe et merci beaucoup na bato bazo soutenir. Merci beaucoup na Paul Ventour et Mafouila. Merci beaucoup na Belinda Bumba, chocolat en forme moto. Merci beaucoup na Maman Sylvie Kitondo. Merci beaucoup na ba internautes tout. Il y a Blaise Nseka les Bogards de Strutugar, Maïsa de Breda Moutoudi moi Moutoudi Ker. Merci beaucoup na Sylvie Kitondo et merci beaucoup na batou tout bolinga razini kumbilelo to aimé nous fivette Mayamba Mama Gucci Boni. Ouais ça va par la grâce de Dieu. Qui mien, bon nous avons mandé Bougana pour Mantaka Bougane Bougane. Tolo banga, mandaka Bougane. Batu bazotala yo Olivier Litanda boss azotala yo, batu tout bazotala yo donc internaute mobimba, ben internaute nyonso balingaka yo, rolo bango nini santé boni makambu ndenge nini. Ouais, ça va, santé ça va, tout bolanda biso partout boza. Santé ça va, par la grâce de Dieu. To bundaka ka to saka msala. Bato balinganga pena linga ba makati bo continuer toujours kolinganga on a mon Chancelvi Matila yanga moko Chancelvi Matila Mamouche donc Mamouche de cœur je te sali ouais elle a divers femmes Chancelvi Matila Mamouche on a yanga moko na mon kuna Nikat Mayavi na mon Nathalie Talia Lova moi ça mundele na monier moi na maman Elisabeth Rukesha je dois ma copine na mon bon boss Olivier Litanda qui te sali na mon bon Emmanuel Veonda Diamond, tu es propre, maman la bébé Indiana, tu es propre, il y a tous les boss, donc Mambo te bien naturel à bête, je te salue, les jeunes boss. Tout le monde la diva, on toujours on est ensemble toujours, je n'y comprends. Vivette ni disusu. Avant de vous une émission, oh j'avais bêti Vivette. Pourquoi mes amis au juste? Non, on ne pas comprendre les lois, on a pour ça grand vraiment té. La lingana le banon, bah tu vas à la va comprendre hein ina loba so na yeba ki internet o ezana ba bêtises à boyer ezana ba manquement mo boyer nga vraiment ngate na za salut par rapport yanga mo na bi valeur nanga na lingate o ezana mututu o leka afinga na ndenge o ya imaginer mutu andima mutu na internet azate internet za to salisi mutu ato laxie ba bolingo nyonso suka ko beba na oya aluba mambuya lokuta oyelinga ke esali oyo oza salut oto batala biso bébé na vina biso te bako mona peke wili tana zini kumbi le soto fingani bat ba mona on normal bia zala na ba ki azala na ye mais là mso ye alingi abimisa ba gros mot parce que ba yo kama eza lokuta po internet trop za trop lokuta vérité pe na internet ezate internet za lokuta na lokuta o mona nga finga mo se dinga nga bimane dinga ne pe dinga na vina ngate mama finga mo se dinga on s'est Suzuki les masques Suzuki tu vois donc quand on est na le couteau non on a vraiment passe là mon tout au finga au linga finga quand on ndenge na ba yo kaya zolo ba vika zo finga ben jour oui ils a bien mais cause a bien te pour na biso be basi tona mibali na biso si comprendre et à mon bal na biso azotala ba biloko biso tu ba relâcher belé ba finga peut le monter à le couteau là monsieur dépend internet mtozo ya zati parce que za salité belle batala mbala za mobala atala peut-être fio comme on va propre ngala zo finga nduta za ngolo monta un jour te mundele kuta mundele wakata na nduta moi mkia bota mi lelo lobi jeune fille akola pa oli produit mais nduta ekata tu vois parce que comme pour ba produit on a taba choko ya makasi là na obina pourquoi pas na wakata na nduta c'est un jour te
so finga ke masoko makwanza e mapalata wana nde soni parce que molonga bilomba la miso mobali ya donc nduta na kata pena fo mejona ngate mbina munde pena longoli pa l'aise c'est que c'est le soni te oyo finga oso abi okata fo mola so ata denduta na nzoto na oto nduta eza lo moboye ndela yebi otaka comment na français vergeture c'est ndela yebi nduta ngate ma Dubai na moni ndela Dubai moi mobali niveau nduta tala ba garçon belé bo finga bana banduta fille bien tête bana banduta donc na eza une chose moto ke oyo kanga mangai on comprendre ouais ba ni ba ko lo bana ba télévision na miso ba to na ni ba ko lo ba et si janvier tu as un problème tu as un bon état la bonne relation non l'homme bien invité na parce que peut-être na on va finga ba au monde to wele lo hoté to discuter to sanité qui kambo ezala mais moi c'est moi j'avais des clients te pas comment finga je vais ngombe ka manger pas nga parce que na bi janvier on me ka manger pas nga mais makambo les cas déjà kala mais yo kozongi sango beaucoup de liboso même pas 10 semaines et c'est na 2 jours te na bi makambo o janvier fingo c'est les cas nango déjà l'équipe ya to finga na sita kumu oh afingo suna sita kumu si oh finga liboso na yo kate na ben na lo basu na télévision te na mikona lo bala misami sisa na nga na fongola munoko na nga kitoko o ya lèvre o eboma ba na soni o na do lo baba n'importe quoi na ben na lo basu te mais on ne sait la action donc on obéit rare ça va qu'il y a des sportifs on comprend qu'il y a des lutteurs mais babi janvier qui mire au saranate pe katani là yo finga bato pour mangana na tambola bona na voiture te na mata moto na fia moto makasi mata kita zonga mata moto voiture za suste mais bi kele boss chera be jo somba voiture na zonga la voiture parce qu'il y a vu na fille de chance na fille babete aizaka azwa kate échec et l'autre côté mais le tovana de l'autre va finga ngato yebanite to mona nti l'autre ndako na ndabo na bombela mutu na boya te mutakoto na fongola rideau na tsanyo so lingo koto seno sali ya sike na bomba vina ngati na ndenga mabete parce que ça la moté maman et que so na ndako na kuti moi ponga la ta kale santé so kuti moi soutien mo temi wana ba tion suba yebi la ta kale santé wana ba tion suba yebi mo kuti ndako na ye on finga sina TV yanga la bisembo na somba mo te ga jalousie mal placé ngaso na yoki na baninga te na batocha batute un jour boyoka kundinga parce que le robet si janvier tikali na trop ba peke moura pour beta pour pas finir trop ye non na ebité bo mamu tanga ba koma mona na ati bo mamu na ebi no te muto okuta na ngoye mtonzo obe na okuta na bi ke na bana na bana mibali apona kita baba mais yo moko ngo obandi obeta janvier kimi bat bangi bandula no mobité botika za ndeko na ngai ai somo poso basimba yo koma ke bengeli e bato nengana pa ntena kiti na pese ba boka bena côté bena ba bolite moko ta vena kiti amela ngoyo mela o maître ben oui na maîtresse na pratika ouais na sportif judoka ngo ba tout na militaire na sala lit ouais donc c'est le bagano beta ba toujours na maseki pour comprendre ngo pour comprendre ngo ya pesa combien de kilos o pesa combien 110 kilos naza 1m90 donc bato bafinga nga soni na fi mona botama na eto bandali mama nanga kombo zozo bobenga bato pesa bonika zozo ngo l'accent nini zozo kolo kilo finga bandu tanza photo na nga ya tennis presque moitié ni on a fait tout le monde à mon nom j'espère que mon nom toute moitié ni ya si bino kenzo to ezala salité oh bina pas profiter mais tout le monde ba photo na Facebook ya kofi nga nani alors artiste musicien icône légende Siko pas ex-patron na yo so na bina kuna te na ça les chantages par rapport à quoi te ya on bina lo bane par rapport à bato baba obina kuna te mobimisa ba photo bango nga na bina ko fi yebinga c'est Fivette Mayamba la Fivette mo le kan quartier la tête so là na mbet no ba c'est pas Fivette au lukao o tuna te Fivette o comprendre mon kaza on comprend là si on te autant comme on était en d'autres avant ngani ba manike na ba Kisinjora les gars te va lobby na Kisinjora c'est ma sœur na ba na sola na moni azo ko mamoto na vene mais bioto so te abomi moto s'excuser déjà à s'excuser c'est ma béni pas s'excuser non Kofi a lobby ba pourquoi Kofi ça qui est le rôle a limbisi Karine Mokonzi Kisinjora sepelité manika sepelité no moni Kofi a lobby na ba proposer vraiment yo Kisinjora finganga te tango kenda pas fali manike yo finganga te pourquoi bolingi na limbisa Karine te ne audio wane ya kotinda ke Kisinjora senga pardon par rapport à ba dire au na télévision ça va réaction là on dit même comment ça va on va les cas TV bien na ebiete attends la voice pourquoi ça la honte
asala yango te pourquoi pas banga Vivette Mayamba ayebi Vérambo bien ayebi ke Vivette abine pa nanga aza danseuse nanga confirmé aleka inapercité nga atika musique mpona balaki comprendre ata musique nayebi te na YouTube naza Vivette Mayamba Mama Gucci oui naleka inapercité Mama Gucci laksani Mama Gucci trop Gucci mobile nanga alta trop Gucci bon mbunza mabe na mungala oui ba komo neti mbunza mabe mo moi ski to lokolo yo okomipesa komo mbunza mabe ba même oyo akotia mutu macheti akobeta mutu macheti to nini na mbunza mabe na mungala na mbunza donc eze ekolo nanga ekola ba sauvage et moi na na trembla te be ekola ba esprit be ekolo mo mabe parce que kota nzoto mbunza mabe moi na soda tu vois mais ça la ronde ni tomba baloba ke Vivette soka za na guerre j'ai le choix côté la raité mais so j'ai le choix za na guerre Vivette obimisa manzaka côté les master nanga est-ce que bato baloba non bien sûr baloba on par rapport à ba propos ya ba guerre et ba clash et les kaka bien dans ça ba débat mon ba Vérambo là ba mona que j'ai la cinquième intervention ya lo ba tellement ba libala nanga donc que est découragé tant que en tant que ma sœur on se connaît très bien mon thème j'ai les a ngate ngeza agilité ngalinga ba camarade nanga mais ba camarade no balinga roté non na ebi motema mutu ngana lo ba nga sela ba camarade nanga tout ba intervention après vané ozui mamwene na musala mabaluki le loro mo fingo ninga mais aza intoxiqué on intoxiqué lo ba ko banga ti mais fond du cœur na e a ole la motema pourquoi ça Vivette bo le mutu atinde mama wanga ni abi atinde te mutu bengaka yasa na téléphone bengaka ye mutu na bona téléphone ke mais intel na otanga komona ete intel obite yasa fingi yo ça to démarrer abi ke yatinda ete mais so moni quelqu'un mosaïque pour la minute musala za passer ah oui on a pena voix journaliste fa lo na cour des grands voilà tika musala ngana zoela ki parce que oli elle prend mutu kinanga ah oui ya kota na site demande na un mois dur tant que master nanga ina bien que ngabi ya to sa boulot za la makasi na musala to col sa boulot mais ba cotifier na buzizani ponanga bato baki Vivette mutu bandaki mamusuki sa mamusuki sangate elle me connaît très bien armo sa émission mikolo na bankoyi ngala fi encore logo lo baki za fi ankoyi armo l'accent vraiment na TV ga omela nkoyi bon ngana moi masina mela masa moi se bongi na masanga te moi sposa la moment où puis ça terminer ma bongo ngana moi maska ipo et dégraisser non que masanga on va sur mon nom na bouteille ya munene mon ngasenga mo castel na meli moko na dépasser parce que pour masanga te mutu na supporta ka petite na mela chimbo kité maman bi vi na ngate to va to umeli temps belé mais maman bi vi na ngate donc ni so finga na TV c'est du mensonge on peut comprendre vi na ngeza passe déjà vraiment passe parce que na za la mutu na za la moi comment na koloba na za la kana un français qui m'a distraction quoi la distraction na linga ko za trop distraction parce que na vu pour trop na ville kola baninga et on a baninga na liana bona mela ka to za na bango qui m'a wale puis fingi ça fait mal au cœur parce que moi de belé ba ka ba finga et belé oui que ba te belé ba ka mo lelo sale émission mo douce on go ganga te so bilai na ekoti na banga te on a muta banga sana internet te na lo bango ba bimisela ko pe batunsu ba la ba bi ba osukisa yo ba sukisa Vivette Mayamba nga so ligo sukisa ngai sukisa longa na musika na monoti finga no ndongo finga na caméra bombana nao so to kutani na so que na maîtresse franchement tu vas voir que na maîtresse na maestro ndoko to comprendre que ola papa no ko to mutu ko ta sama bele to za venir Paul ko tombola za bo donc on appelle maman na choc mo pena on va na 2 semaines à parler na on venir quand so mo aro bino ba litre a de mentir nga za petit na ba litre na ba misa ba on va beta fort na masa ba pede ya solo ya sango ya kombo o sa misi bango pe yinda fort to ba finga nga na seka kana za fille ba bete parce que na bi jamais fait le bébé ko za lo ko nga comprendre tu vas bien au fille Alibabe pourquoi na éviter ce le babon par rapport à quoi il n'a pas pensé et bah mais ils a qu'un jour c'est bon soit na mutu nous ça na ba yo ke ni na loba ni na obimisa
Mais quand à moi, il y a fait l'ibabé, tu es soit dans mon mat. Au fait l'ibabé, il y a mon toit à même $10, même $20, même $30. Ah, qui ne peut pas nier. Fille, là, tu l'ambassade, il peut comme une jeune salité. Fille, donc, Kabel a habité, fille, donc, n'habité. Moi, fille, ne va pas dans la l'aise, on a bien, là, tu as bien. Maman, on a la peine, il y a ça, besoin de son instant là. On doit beaucoup la maman, on a abandonné à 16 ans. Quand tu as bien, on a 16 ans. Bah, calquer, bah, tu es venu le 1er février 2003. Abota na mapa me no pala na Kasavu. Hors de naissance neza kuna, oke tuna date naissance mwana nga. Na mama ni na mbinga, papa na zambinga. Mwana biso mbali nga otabota ni mwana zamkona nga 2 ans 84 ans 86. So men jeune, so me pose à mari mwana te photo, so moni pe jeune garçon. Mwana nga ndaza boye, aza fruit de bonheur na ngai. Olingaki trop à chaque émission. Trop na linga bana nga bango nyonso. Okuta mbali pe so moni 14 ans mais costaud. Tu vois? Donc ngala au finga ngai oti mukolo bana bakoli bona nga bakoli ba moni boya yo. Comme obota mona bana comme na ina neti 16 ans, be na bota mo bana nti bele pe lelo bakufa. Yango ba garder nga bana nga. Nti na bota de bana na vanda do fona bota sul lelo fona kena ndaka libala. Wow. Fona bana na vandi. Ngambala utapota yo bala nga. Alors baba mona libala ngo master na Valérie to témoin. La salle danseuse aya libala nga Valérie. Valérie ndalba na tina commune bakitu. Parce que internet ezalaki te. YouTube ndé comme boité. Ndé comme le mais image côté na YouTube. Vraiment Vivette mamba to na sona suka et merci beaucoup na Karine Lelo. Karine Lelo ya baleloski yaza gulu roi lisala na kati ya litoi. Et merci beaucoup na Falane Mui kabalobi toza na kinga kati hein. Toza kingat kati pas Francis Salum o babi samedi to na inauguration awa donc na Simara ya 20 même ya Kalamu donc Francis Salum donc je te dédie cette émission. Tout na sona suka ba retenir nini na passage de l'émission malgré l'autre cette émission mon douce goût kitoko. Na nga so fan na nga bazonga wali nga na za toujours ndena za. So benga Vivette ça émission na ndo sala ka ko finga te. Mais bo teninga regarde internet so vandinien. Tout alinga ta musapi corona. Non so alinga bino na zolo. Mais le bac événement na sala. Yango ndi etisa ko finga batuka dans les pamba. Ato finga rouge lève le ko ebembe na linga rouge lève na longo jamais rouge na mbebo na longwa. Ngai dola ko ya Chloé Kardashian pour na rouge. Na poto tout mutako ta maison iba rouge. Moi ça poto avant de 7h du temps na kati pour na make capable décorer le. Snapchat photo bi ma pembe parce que là au finga fia choko. Cette photo comme ma mundo. Cette photo snap top ma pembe. Cette photo ma pena mundo roi makala. Vous comprenez que mundo za butu. Pembe za option. On bon. Là yo finga toko na ngai. Le roi trésor beauté pembe za option mundo ya réglage. Là yo finga toko na beti tampon na ngai ya ne longo te ya pa na yo ka passa ni. Nga ba la Carolite. Et bien la photo pour la Carolite. Na be extra clair. Même extra qui qui on va beaucoup mundo ma ko mundo mais so va vendre le ko sala ya teni ko finga ba ma commentaire. Et toi, tu vas pour sa cousine, tu vas la cousine, on a la cousine salité, il a pas éparpillé, mais ça va nous finir à toi. Pour aller à décourager, net dans un commentaire, on a bien au finir, on nous a fini un commentaire. Ça est méchant bien maintenant finir. On a fini l'eau, mon beau. T'es au fingaté, au fingaté. Il y a Blaise Nteka, au fingaté, au fingaté. Avant on finir la diva, faut que attends. Mon boss Olivier Litanda, tout le monde sur la bateau batalio. Ouais, mon boss Olivier Litanda que je te salue. Olivier Litanda, aïe aïe aïe. Non, ok, n'engeni. Non, ok, n'engeni. Abel qui était là, les gens n'embêtent tout le monde à la diva. Vous s'abonner à Cour de Grand. Dans ça, Kaboulou, vous avez décidé. Autour de la question, moi, j'ai tout le monde. Jaël Chaud, baby qui fait ça, camarade Jaël. Jaël Chaud. C'est ma famille. J'ai chose mané vendu le long des vendus bongo. C'est grâce à nga ma badinga nzela lo sam. Là la poni pas na 4 heures. Pour la mukana tant que prière. Tu vois? Et là l'homme sous était mutu na ba art mususu. Est-ce que le babo ya ko raté mais ba art mususu. On a ça la kaisa te que na ça pour na sentiment non. Azan c'est ana zema ali ko ba bien bien dans la show. Là on a le parce que na bi ke buzo bango finga mapona e. Let's moi ça Christian Newman ou avec ex na e, moi ça Jenny Pacha. Moi so Nathalie Babia obo so mbona bino ya passe bo pesa mbali baba na bino. Iska mbali baba na poto mbali bazo bango te. Ozaka bozo akimbo o tambali na biso boke na bango. Bozo be boye kune simi na ngoto ya ne gune te swa na ete. Elenga moi ça mbala biso lo mbongo.
asali nyonso mpona mwasi yango nde eza na valeur oyo bino koma sens contraire bino bomisa mbo mpo babala mibali so libala ekufa mobali alia bambongo na olanda mobali na yo oyo moto azoutilize janvier afinga na bali ye moto azoutilize janvier afinga na bali janvier komamemele saki janvier même mpa na ndako alafu apesa mbongo ya garantie mpe 500 dollars ya ndako janvier alala na tel moko kuna na bon marché 5 000 francs par jour 6 heures abimi akei akelekisa aire mpa na dege kimana na lema isika na amona janvier matoya wana eza koka mayebo oya matoya minene na okata yango moko oyo bakata moko ndambo wana eza moke oyo wana etikali tu vas voir naloba bino mingi te nalakisa bino ke na maestro na maîtresse comprendre nini bolinga boluka mpa na nga nabeta bino moko olala mpena bakao mpona moni koloba monoko tro esimba te okamera ekosala bino ka nde boloba oyo to abaki abaki obeta nga ayebaki nga na oyebiseki na ozela sika nakutana na yo picle po parke ya grande essence ezwanga mpe dona kota grande essence nakoma prison te yebike tokutana na biso ya problème te bokontinue no kofinga bwana bino boloba nyonso ngoloba bodenigre na bino bofinga na zozo azwaka te asala boye te nini te okumba mutuka oyo te osala boye te ezanga ofiya moto mais nana voiture te na mata moto ah oui onasala nini biso nyonso tomata yango nananga mutuka tunaka esimba kisi nde bafi bakota bikotakota mpo bamona bango na internet fille de chance azala na bango te na vie fille étoile azalaka fille étoile étoile partout ebrulaka kisi okozana kisi lelo wi opeli lo bolobi okuna bolobi kuna na condition akonganga mpo alinga temps libre tovandi yo moko boye temps moko alinga ta bimelo kaka biso sacrifice boye mosu tobinaki na ye na dini likolaki bakresaka ya kobina carcela te asimba kisi alie leki na ye mobali ya joueur ayebi ete moto apesa leki na ye leki akufi babenge moto akufi leki na yo azwi vertige nikomona ebebe obela moto abi jamais nayebi ete keza ye amo ebelo na dini liboma mbana balabala liboma fu non folle pardon donc balukeli akati bilamba na balabala sikokwa bon osala n'importe quoi ça mo bafinga na bango benjir eza nango problème te tomesa nango bafinga ndenge nayebi ke na fivete mayamba mwana belinda kodia mwana le mayamba yaya deyo cornélie jennifer livie tania donc bosen elengi no kitoko wana nalingaka mingi wana mwana nanga Shandi kitane ndenge na mama bana na la mère de famille naza responsable yaka mosala tolingaki tosala tofingama kaka sho eza te mais nzambe ye mo ayebi mafinga un jour ekoma nango ebalusa nango ah oui kala trop pété systématique bao bayebi donc kala trop te ebaluka merci beaucoup mon boss Olivier Litanda, merci beaucoup Belinda Bumba pour votre attention, merci beaucoup na batutu o botalaki biso, merci beaucoup na Falone Mwika tobosanité Amélia Mwanda, merci beaucoup na Glody Mesa derrière la caméra, merci encore une fois na Dédé Chibambe, Tobo Sanité Eva Mos, Jean-Paul Ndumba Balobi, l'X Monde Télévision, vous s'abonnez massivement. Et quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Merci.